faux momi, faux bodo. Mibale batika on a défaut. Ou comme ko finga mwana, yo ko finga mwana Yvette te. Yo ko ponga na sabo na sa papa social. Na sa muto o na sunga kabana. Ba orphelin. Yo ko finga mwana Yvette te mama. Ese obota. Nga loba ki yango. De fata zemi pa voisine. Somba ta zemi ya ko somba boata ya kopal. Mela ata mpese ya bo moizwa mpese ya bo moimela yango atambola yo na kata libumu. Tala loko a pampambo yo. Eloko basimba e tro akoma ngai. Eloko a pamba anti-valeur. Et koko monounou. Moi so batali sa sans atala musapima mata les corbeaux et les renards. Yo moi si. Faux chez moi baduba ko na tapage. Baduba ko na se akwiti. Bado mobala so dobe a boule moi si mususu faux chéri. Na nyonso oyo sali. Oluki mwana na mwinda pétrole ozuite. Ti e pa nganga. Nganga boy kopesa yo mwana. Tala niveau ya malédiction zalangu. Tala niveau ngubi. Tala niveau ya malédiction. Mama, ato fini kutu mwana, Yvette kutu abota, tala mbogara mwana. Makambu na biso to chakabana te. Na sepeli na ngote ngubi, makambu na biso to chakabana te. Tala loko yo. Yo za na progéniture mo quelque part. Ata mo na poupée so robota te. Ata mo kinza ya pamba, yo ata makila ya pamba oye makabasi. Otikala jamais comme on a ba règle na yo. Une femme veut dire un homme déguisé en femme. Travesti moroboué. Hermaphrodite. Kétié. Une femme veut dire un homme déguisé en femme. Ata makila oye makabasi veut dire chaque mois ba règle au monde en goté. Ate pa nganga boy ko pesa yo mwana. Il faut comprendre que nous sommes comme une souka. Au kokite. Yvette aloba ki bo bunda bino mi bale. Loba mabe oye asala yo. Yvette alobi loba makambu ya yo bino mi bale. Yo ko kotsa mobile papa mwana yi. O komo kotsa mwana ngana yebela ki yo bongo te mama munoko osuki. Yvette asuki si yo. Tande ngokomi. Oso atako so pongi te. D'abord olala d'abord bien te. Oso ko so pongi te yo loko pamboy. Et loko ba simba e trop akoma ngai. Et loko ba lobaki na tapage. Ngubu moroboy hippopotame. Senglas moroboy. So comme ko liango na 15h. 15h3 nyose veli glace nyose sile komi mai. Libolo kopo. Libolo nzungu. Fi o bien te boy. Fi o bien te. Nzunga restaurant. Soki mobile li atali awa madeso atiki. Soki mobile li atali awa mu nani pondu atiki. So mobile atali awa atiki. E loko yo mama. Atape ndengi ya kokini ko corrompre mobile aya ko bala ope ozo zoate. Nde nabie esa na sens te. Ata nganga pamba babi nganga pa pesa mwana. E pa nzambe kutu bosana. Siko e pa nganga kutu nganga pa so ko pesa mwana te ikisita. Kisita e komba matrice e kauka. E loko ayebi de mamakazemi te. Nga lobaki yango mama. Mela ata mpese ya mobimba. Zwa ata mpuko oya bo moi. Zwa mpuko bo moi. Mpuko bwila mpuko mela. Oso comprendre? Defa ata zeme pa ba voisin. Basi ebele ya bazemi basu tambola nzela. Oso mona bango te. Kende ko defa ata zeme pa voisine. Ata na moleki nzela oye na internet oye ko la sabi so ke zemi yango yo. Ensuite aussi ces vidéos na oki ko so sa zemi ya bato. Kisita mwana ko fanda wapi. Zemi ko kotela wapi. Lidofolo matrice toboka. Matrice lidofolo akokata ko zwa zemi te. Mibali badoba na madivo tout. Zemi zo kangate. E komba ya mwasi. Azwa matrice atia yango kadena akanga kadena vidi akanga matrice kadena abwaka yango na mai fongo le bunga okobotela wapi yo fiyo alibabe obwaka dimaki na mai ndombe yo afo bota il faut 10 ans lisusu et puis moi na il faut ute pa nganga ata mwana ya bitendo soko kopesa ete ata loko ya kopal osoko kobota te. Soko bandi ko sala video abandi ata 4 ata soki loko ko sala makelo ba téléphone na yi
eloka pamba pambo asi la valeur na misa bato ti na misa bata mokili sia te eloka pamba pambo li bata rouge li kuala li soko ngulu mwasi ase atapi eloka pamba pamba asa boloko yango seleke te boye fi moko asa dongi boye makolo minene maboko minene nzoto munene mutu munene osa dongi yaya wandambu boye lokwa katikata di nzanza tomate tale loko asa ata vedi anti valeur ya mwasi osa moka mwa mbuma liso ondire mwa mbuma moko ya vedi libanga mungu ondire vedi libanga nguba 100 francs yo ta fille asa bien te boye asangana place moko ondire mbonga ba recevoir soka fongo liboko mona boye 6000 francs na kati mais soka kange moni tala mwa liboka moke yo fille asalite ngubi bien te zozo ya mwasi le chèque ya bikomba nyonso ya mokili oyo le chèque ya bisita akalinga matrice na ye atuta matrice na kati ya pondu ekomba moko ya mwasi musala koliaka malala koliaka batondolo koliaka biloko ngai obotaka na yo te yango okalinga matrice mama ekoma kopesa yo kanda baninga no basi bazozwa bazobota yo ata zemi utu atabi ata utu pe ozwaki pe olongoli jamais ata zemi apamba mama na lobaki yango senga pa nganga apidi alotisa yo ndoto comme quoi ozwi zemi siko obotimi ata na ndoto apamba pe ozomona na te ozozwa te na ndoto apamba pe zemi pe ezoyata ata na ndoto kisita matrice lidofolo matrice toboka mwasi oyo azanga baover na kati azanga vitamine na kati mitsopo na mitsopo misuni na misuni na kati eloko apamba pamba eloko basimba ye trop akoma ngai nzungu moko boye ya madeso veli bafungoli ntango bandika kotoka ntango bakange boye nyonso esi ebibi mbunge bebi eloko azila valeur na miso ya bata mokili anti valeur ya mwasi ni valeur na miso ya mibali tina niveau kende kopropose mobali aya kobala yo tala eloko oyo ye mokaka na bakiti na bamesa na balutu na banzungu na bambetu na kati ya ndako kaka mama okokololo kaka ndenge matrice ekanga liboke na kati matrice ekanga makofi boye eboya kofongwama eboya bisika baspermate ekoya te ata ngai ya pamba oyo ngai otuni asabu ekuti go msusu no na fandi boye msusu mwa posa koliende kwa ngai moko boye posa kosanza yo rien ekomba oyo ngubu l'hippopotame litungulu ya mwasi aza bongo bongo ka aza ondire litungulu boye posa kosanza oyokaka yango te ata o mutu pasi oyokaka yango te ata o vertige oyokaka yango te ata o no air moko boye ofandi posa manga moko ozoyoka solo rien bosana rien doyoka kolia na komela na kolala kolia na komela na kolala kolia na komela na kolala libolo mai likuala oyo na se na nduta pasuka fio pasuka na kati yo mwasi bafansi pena kita dibala pena mwasi ye wana ngubi yo za mwasi te nani matrice nenge kanga liboke bona matrice kanga makofi boy ekofunga mate okozwa te le chèque musuamba ya ba mibange ya internet eloko ase elongi koya bonke mabela mobange tandenga za wabiente oza faux bodo wa faux chéri na miso bato o présenter te moi c'est ba lumière moi c'est ba phare à jour tandenga za naturel on sait la lumière poani antanga na kimona mobile na leki na kitoko wa faux chéri fia libabe ozwaka te muswamba afutaka mibali lukuta soit disant ono ba olanda mobile ngo kolinga yo lidofolo matrice abota kate okisita ona ngo kolinga kisita la vie
nana ngo mobali wa kolinga pena ke banda fana abeta kaka ngautu mwana mobali emso mwana boy mama mukongo emso mwana boy posa ko stanza ngakuta yoka kaposa tondolo on ne sait jamais emso moni boy bu ya moko bi me yo yo na kiswa disa mwana mwasi kati veli na kati na azana mobali azana ni ba ouvert ni na matrice ni rien du tout nyoso li do follow matrice toboka entonnoir matrice nyoso ebela na ko bela na kati e bota veli na kati kati ya libumu na veli ezana mi 600 on dirait cabine ya courant donc attends-moi trou moko boye attends-moi place moko moi li douce moko boye emso soke emso mwana ko fanda wana rien moi c'est à zei et loko a zei yo sur la mbisi ya mai solo obi msaka solo tu pues kapo swana ndenge komi wana na ba choko wana loko ndundu wana poso wana ndenge komi bongo yo tala zozo a mwasi oyo mininga na onionso lobi na lobaki yango baninga na onionso bazalaki na yo balongola bazemi bango to savo moi alongoli zemi moi la kiseke mwasi ya mabota yo kadi kiasa yo eloko te ata ya kopali na lobaki yango mama zo ata zemi ata 5 minutes ata 5 minutes apamba zo ata zemi somba ata poussette osomi mwana popi otina kati olatisi bilambo komo tambo na mwana yango wana somba mwana popi ya bapile soko tamboli mususu ya moko ezolela yo eloko yo lokolo kilo banda lokolo ekota na kantine na courant na kantine na nani ya ciment aboujara te fimo ya malchance sans le savoir musuamba ya bafi ya internet musuamba ya mamibange musuamba bisita abotaka te makisa kokauka ata zemi ya pamba rien grâce bizi ye wana atamboli ka moyen te bu zemi ye wana abota ata point d'interrogation mais au moins alagisa kaza mwana mwasi mais yo un homme déguisé en femme libanda na omwasi kati na omwa mobali ona likata na kati mwana mobali moko boye mwana mobali moko boye un homme déguisé en femme travesti kututi hermaphrodite double sexe PD plus lesbienne sangana place moko yo libumu li dofolo lisoko moko mukie moko munene moko kita moko emata on dirait brouette on dirait pousu nani ba triplex ba na kate ba ko beta plafond yo mwasi na misa bato yo c'est loko te otikala jamais ko zale loko po ozala rappel loko te yo zemi wape yo longola igo alongola te po azwa te avant longola zemi d'abord il faut zwa ye anko azwa te matrice le douce soko tali matrice le douce sperme soko ye brrrr ekiti ekoti ebimi swabala yo mwasi onga boye nye soko komi kofinga mwana bato okomi kofinga un ange omoni okokite yo mwasi ya munoko muninga na mwasi asukisi yo iveta so kenoka yo moko yo komi kofinga mama na bango okomi kofinga kutu na mwana kutu oaza inosa mwana kutu onga pe na kokota makambo te ata pe yo soko botaki mama mama na ngai ata zemi mwana bitendi na lobaki mama mena ta nzinzi ya bomoi kanga ta mpese moko azoleka soki ngungi kanga yango mela atambola yo na kati ya libumu
pour épaisser sa sensation du quoi comme quoi qui comme ça oyeba moi si sur azana zemi ni nangwa eloko ni nangwa soki azana zemi vedi moto ya bo moi na kata libumu ndenge esalaka comme ça au monango ata mais yo rien ata mwana moko boy aussi papier na biko so dessiner mwana vedi dessin moko ya mwana rien ata nganga soko ko peso mwana te côté ya nzambe pe akanga côté bata mokili pe ekanga ndako nganga pe aussi wa kozwa te ata na ndota pamba rien yo tozaka awa ngana ko sepela kutu bota na ata mwana po ata lipapa ata la gomme bota ata la gomme oui obota ata la gomme obota ata lipapa mo ata talon puisque pe okoma koteka mafuta bota ata pomade ya mafuta oboti ata pomade ya mafuta bokali ya mafuta oboti lotion oboti savon oboti oui po yo okoma koteka bagame aussi balalala osangisi aussi bapima osangisi okoma kokosa bato soalisa basoma mafuta o wapi eloko nini nakoti basangisi wana okoma kotekela bato bota yango eloko achanana mwasi apamba matrice li dusu matrice li dofolo abotaka te kisita ekomba ya mwasi matrice ekauka otuta yango okambola yango otanda na mire ekauka vitamine nyonso esili aruya anzuluka akoma ngai mwasi mokola mobali ta niveau badoba o trop niveau badobela yo mama atape so les on ataka capote yango emso pe capote emso se ninga ke pasuka pe zemi pe emso so boyebu zemi moko boye par accident mama yo ata zemi ya accident de ba fi bazaka so ka sali kinduma mono bu zemi moko ya accident capote pasuka me yo ata zemi ya accident ezati ata pe na ndenge capote pasuka ka ezati ata sans capote ezati ce qu'on a nango azana problème so que ça ki mobali moko oui mobali moko tokolo ba kitoko soupçonner mobali wana me yo otamboli na mokili mobimba ba paloli babandi ko pa ba paloli beti ata zemi kotite ata ba perte blanche ya pamba oyo rien et l'autre côté donc trou na trou lidusu zoba ya mwasi nswamba ya fi internet yo munoko mai eloka pamba aza nyama aza onire nyama nkoka tufi boye mandona malusia makisisa do yo mwasi bafasi pena kita libala pena ono ye ona liba ya wapi mama ya wapi ofandi penza ki ofandi pe nana ngwa kozwa yo mobali nango pena malunga pena seri moka na akozwa yo penza eloko pamba eloko azanga chance na vie ateka chance ne likola succès oteka kutu eloko te mwana malédiction mwana makango fida ta puta mwana balabala okimanda kuna âge ya 15 ans obanda ki shegi otiki via ki shegi titi o mati ba échelon o se retrouve pas uzana maman tu as été traumatisé mwana tala eloko azwa bolingwa mama te atikala donc maman na ye a Versailles te bolingo kutu je dis bolingo ba parents net biso boy papa na maman na ndako yo rien bolingo ba parents ozwa te traumatisme wana elle est traumatisée la meuf un enfant bâtard enfant de la rue un enfant putain oui c'est ça qu'il s'agit un enfant putain aye par accident en plus ba boy pesé miwana yo ye vous comprenez? Akola na passe, loko akola na passe, azo continue ka na galère. Un enfant bâtard. Mono azanga amour ya papa. Azanga bolinga papa na bolinga maman. Rien du tout. Azwa yango te.
azwaka ya balabala ya kifazer yango wana azalaka bongo yango wana azalaka bongo yango wana c'est normal. Un enfant de la rue, un enfant abandonné, une pute abandonnée, une prostituée abandonnée, un enfant bâtard, hein? Une fille violée de naissance. Elle a été violée. La meuf, elle a été violée. Ngoubi va violer na bomouana. Vous comprenez? Va violer dans l'âge de 9 ans. Ba bandi bandi ti ba koli na ye. A koli nango. Faux chéri. Vous comprenez? Faux chéri. Enfant de la rue. Enfant bâtard. Fille de la puta. Kondo ta ma. Ça veut dire, au botama par erreur. Et là, comme on salama erreur, moko salama bousé me kota au botama. Un enfant venu par erreur. Et là, comme on va botailler par erreur. Un enfant qui a été jamais venu, qui n'a jamais été demandé. Kizalaki et c'est maman azobota moi, tout papa azobota moi, na c'est la moi na bango mais yo rien. Même pas accidentel ba bouya yo. C'est pour ça à l'âge de 15 ans, tu t'es retrouvé dans la rue, on s'est retrouvé à balabala. Au banda via balabala, au banda na kimuyibi, au banda sali nyonso. Tu on s'est retrouvé quelque part. Tu dois continuer avec ndumba na yo. T'as la tournevis oh. Sur les courants qui ah bon qui ne bon font la cabine courant bon sur tournevis on a bon meka ba phase on a bon meka ko tala sur les courants ezali. Hein? Nzungu ya restaurant qui sarasaka ya lingomba mbunda ya église guitare ya concert yo salle de fête moro boy zalaka na invitation na yo c'est pour même peu moto pe au côté na yo métro maya gare du midi hein aéroport Njili Air France kakawana Bruxelles kakawana Air Congo kakawana, Air Ethiopia kakawana. Moi c'est mi tilingano yo. Maten diengidi. Hein? Ya mi nene kwe linga lelo. Bo sombilanga sopeka ya mwasi yo. Sopeka. Sopeka ya mwasi. Sombelanga kabela nga pesa ngai. Sopeka ya mwasi. Mangubi. Hein? Mangubi. Li papa. C'est à li papa. La gomme moko pese katana nango. Bon, na silisi. Mais elo ka suka ba chinois. Bino no ko zani saka bino te, ba mabolo ya mama na bino. Mais oui, ba chinois, mabolo ya ba mama na bino. Bino bosa batonga na ko zani saka ko finga te, mabolo ya mama na bino. Omoni ngubi ndenge keye. Mangubi, lidofol abota kateki sita. Oh nzambe mutapesa ka mwana. Mais nzambe nga va pesa mwana ye d'abord il faut azwananu. Ye ata zemi moko par accident de na lobi rien. Zemi pe ezoko tati. Ce qu'on nzambe ko pesa mwana mondeni matrice lidofolo. Hein? E combat matrice e kaoka libumu e kaoka. Azanga vitamine na kati ya libumu. Bon, moko lobi.